boya ebele boya bandeko nanga boya esengo o naza nango la famille na yebisa bino ka vérité na okoka ngonga moko te ekozala bien esengo yo to partager yango biso nyonso famille libota s'il vous plaît boya nanu ebele bokota na ba commentaire tango bokota na ba commentaire bosalaka nde to salaka yo komaka ka bela ou rien belle vie na motema bandeko nanga komaka poutine de l'écriture na yebite kombo nini na minute ko pesa belle vie po ba kombo nyonso eza ya ye Mama Big Rouge, Mama Big Kioma, Mama Big Kioma, ba kombo ya kitoko nyonso na oyo etali makambo ya théâtre eza ya belle vie. La famille. Na ekola la kabo na la muki, ezalaki lobby kuto, lobby vers, ezalaki ba earning, 16 heures. Na ekozwa message ya sold out ya biso, prévente oyo esalamaki lobby. La famille na ekokota po nazalaki na musala. Na ekosisa ka musala obi nga pe fona kota mbala moko na misombela biye la famille na ona koti atate kuna ba nini nyonso esili o balobaka penza ba biye nyonso esili bosi bomona no famille libota tozana bolingo moko ya somme envers belle vie famille libota elela belle vie na ndenge moko akosakana te yango ye moko abengaka famille libota. Famille Bota, bonjour, bonsoir, bandeko nanga. Je suis sûre et certaine que vous allez bien. En tout cas, de mon côté, Zambazo Batela, Kande Boyebi, Maman Inès, Ayaka toujours. Ce qui a belle vie et Nayaka. Ce qui a belle vie et Nayaka, bandeko nanga, Nayaka penza na makasi nyonso, eza bongo. To eki ko vanda ka boye, tango sold out ya biso e salemi, directement to moni. Bandeko na biso o bavaze bakende ko bina na spectacle na bango siko bana na bango oyo ya mike oyo ya kindumba oyo to mona bango kaka bakende ko sala affiche na bango affiche ndenge nini la famille boyoka affiche ko ya koloba teno bango pe basali sold out sans sponsor na betela bino na lisula ba sponsor c'est comme si bato ebele ba o comprendre mon sponsor wana te bino ko kanisi ba sponsor bato basombeli biso ba billet. Ba sponsor ba sombeli biso ba billet famille libota nde sombi ba billet sponsor ata moko te atikala ko somba ba billet te sponsor asomba ka billet te pour votre information sponsor azawana pona ko salela yo publicité ko sala ke eloko na yo lingi sala attirer mokili mobimba ya sika ya kitoko Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbetu tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa zala makasi mama zala na baposa sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazonyo kwa makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso ozana ba bouton ozana ba tache ozana ba tampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna ba masolo ba produit ya kitoko ba produit ya kilikili ba produit o eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezo salema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na ba bande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli sponsor asombaka billet nana yebisi bino ke sponsor asombaka billet sponsor
azalaka premièrement attiré par mosala. Soki ozosala mosala bien, okozwa ba sponsor. Batu bakolinga baya babanda kosponsorize yo. Napesa bino ka exemple. Omoni ba équipe neti ba Real Madrid. Ba équipe neti ba Manchester United. Ba équipe neti ba Paris Saint-Germain. Ba équipe wana bazana ba sponsor. Pourquoi? Parce que ba jouaka déjà bien. Ba jouaka penza kitoko. Ba jouaka goût. Yango siko batu baye kotia ba mbongo na bango en pratique pour que musala ya batu wana ekende liboso. Soki bazana besoin ba varese, soki bazana besoin ba déplacement bango bazotia ka ba mbongo bayebi ke équipe oyo eyokisaka biso soni te pe kotikala koyokisa biso soni te. Nde rôle ba sponsor. Ba sponsor basombaka ba billet. Et aussi une chose, omoni biso famille Libota, toza bato na minito toza bato mo toza na lolendo ya makasi na yebisa bino. Po ba sponsor wana nyonso na Congo na biso. Na ba comédien nyonso baponika Belleville. Cela veut dire que Belleville azosala musala ya makasi. Belleville azosala musala ya malunga. Belleville azana tante ke non akende na podium abanaka kobina. Azana tawana te. Belleville azana tante ke ndenge zaboye akotisaka bana na orchestre kindumba. Azana tawana te. Chez Belleville c'est le travail. Chez Belleville, je le dis encore, c'est le travail. Oyo kasoni. Eza ebandeli ya carrière na yo, na côté ya maboke. Oza mwana muke. Et puis, batu mosusu, il faut boyo kakasoni, surtout ceux qui mutakala na yo, eza na ba téléphone à batu. Yo kutoza ta mutoko ya kobanda koloba di n'importe quoi te. O eza conseil na opesa. Ceux qui déjà mutakala na yo na ba téléphone à batu ezali. Bolumbu penza na yo. Ata soki olati elamba ya ndenge nini eza deja na bato o bamonaka bolumbu na yo, ça ne sert à rien. Olingaka oya kolabana koloba bino bozana ba sponsor. Tozana ba sponsor toyendo luka ba sponsor te, ba sponsor bango moko bayaki. Tokenda ye koluka pe producteur te. Producteur ye moko amona ki musala Belleville ye moko ya yaki. Bino soki moteme zo sala bino pasi te. Comment ça fait-il que ba communicateur na bino na ba journaliste na bino ba komela ki producteur na biso message azwa bino pe. Boyebi ke tozo au courant te. Toyebi makambo wana nyonso. Botika biso to vanda. Bénédiction ya Belleville. Bénédiction nyonso yaka na mutu oyo azalaka makasi ya kosala. Zamba koki ko promettre yo ke non na opesa musala, mais soki yo moko ozaka ka pongi okenda koluka musala te, musala kotikala ko ya na nzela na yo te. Zamba pesaka batu oyo déjà mind na bango donc makanishi na bango eza que il faut na lamuka na tongo na kende koluka. Nde nzamba pesaka. Mama bikioma kioma tellement ki akiomaka bien. Eye kosala ke nzamba ye kotindela ye ba producteur. Likolo nango nzambe ye kotindela ye pe ba sponsor. Likolo nango nzambe apesi ye pe bana ya malamu. Bana o bana ndako. Pa bana ya kindumba te. Pa bana oyo bakoya bango suye na bango ezake parce que oyo asombi mutuka boyenga pe fona somba. Abima na mibali 60. Abakende kobeta ye ba magoda na ba sorte nyonso. Heureuse ma Belleville aza na bana ya boyete na akotikala pe kozwa bana boyete. Akotikala. Siko mboni ba maison ya ba producteur bango pe batalaka bana kindumba po bango bakolinga te. Réputation na bango pe ebeba. Surtout mundele lingaka te. Donc akopona ka place o ya yebi ke place o éducation ya malonga izali. Mundele penza na Congo mobimba tali place o na koki kozwa eza place ya Belleville. Belleville bana ne bazana éducation malamu. Tout ce qui mundela kolinga lisusu kozwa ko produire mutu mususu e kozala soit dina na la douce soit Irsil Pechanga. E ozala bongo. Po ba yebi ke kuna ba éducation malonga izali. Ba o mususu bino bokendo luka ministre ya culture. Bokendo luka na makasi abengisa bino. Boluki nda ata to ba passeport apamba kutikala kozwa ngote. Siko Belleville akenda koluka te me bayaka koluka ye pona musala. Toza kaka tokoya kolala kolamuka bakoya ko décorer Belleville kandi. Yes. Mwana mwasi a mérité penza ba décorer ye.
Bino boyibaki mama Olive. Mutu abandana mama Olive c'était belle vie. Mutu penza abandana mama Olive ezalaki belle vie. Belle vie kana motema na ye malamu atie kolakisa moninga comme to travailler biso nyonso tokende pa ya mama ni mama. Alakisi moninga pe mama ni mama ka ndenge ezalaka moninga sepeli akomi komona belle vie nde mutu bapesaka ye bambongo akabela biso. Fonga na zwa parti wana songi bandi. Akotisi songi ya makasi baye kolongola belle vie. Tango balongolaki ya tikalaki. Ya kanisaki comme na babengani belle vie c'est fini. Akokweya tokomona soki chaîne na ye kokende liboso mais tala ndenge nzamba azotombola mwana mwasi oyo bino botengama na mama Olive bozalaki na mama Olive ya malonga nini lelo oyo botala ndenge nzamba ye kotinda mundele aya koproduire belle vie ba spectacle nzambe babilo mosusu foto lobaka babilo mosusu foto lobaka bozalaki awa boye kotia nini spectacle na bino année prochaine pona nini boye po bozwa temps ya kosomba batike boyebi babillet déjà yango wana esombami tozwi temps na biso po belle vie akoki kokende ye moko te ekozala malamu akende na groupe na ye mobimba bana na ye nyonso bakende producteur déjà pesaki bino réponse il faut tolandela makambo ba passeport na ya ba visa bato nyonso biloko na bango nyonso ezala bisika o bakokomela ndenge bakolala parce que ekozala te keka na France te bino moko déjà boyebi ba Hollande ba États-Unis donc ba place ba pays na ba pays bakokendo sala ba spectacle bakokendo sala ba spectacle presque partout sikoyo wana nyonso il faut babongisela bango nzela biso ekozala te ke non il faut kendo sala kindumba pour que ozwa passeport na yo pour que basalela yo visa biso eza bongo te bana na biso baza bana o bazovanda na bandako ba parents na bango donc yango o bamemaka na théâtre soki balati elamba ezala elamba epasuka ezala elamba esali bo yango wana ba parents na bango basombelaka bango baza neti babino te oyo bokende kosala kindumba bobimaka na mibali oyo baza na bakisi na mibali oyo baza na bakisi te pona mbongo pona kolata pona koya bato bamona bana na biso bazalaka bongo te bana na biso baza bana moko barespectaka nzoto na bango ka ndenge balobaka nzoto ya mwasi ezalaka digne barespectaka bayebi ke un jour toza apele akobala baza bana ndumba te alors bopesa respect bokeba toza na basponsor tondimi mpe tokondimelaka tokozalaka ka besoin na basponsor toza na bango besoin po ya biso eza entreprise ya biso mpenza eza entreprise eza orchestre bandumba te eza mpenza orchestre bandumba te toya kopesa ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbetu tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi mama azala na baposa sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na babouton oza na batache oza na batampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna bamasolo baproduit ya kitoko baproduit ya kilikili baproduit oyo eza mpenza efficace eza kaka na Glade Beauty baformation mpe ya makasi mpona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na mosala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres mpona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numero oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa
produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na banimero na biso kaka ndenge esengeli ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga bamituka ya sika bamituka ya kitoko bamituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi nimero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko